naza na kanda nasalaki émission moko natunaki nalobi sortie médiatique ya maman étoile pour ou contre na YouTube awa conflit ezalaka nde bilei na biso na YouTube rancune nde biso na YouTube trahison nde biso we na YouTube ko trahir mutu oh yaya atoyokela yango pasi te na YouTube oyo batielo po de banane po kwea ayoka pasi po yo te ayoka pasi te po yo osieta obukala ta libuka yango obukala ta pandi etali ete aotielo kaka po yo kola okwea po na intérêt na ye c'est ça YouTube. YouTube oyo pire akoma pire c'est-à-dire que non YouTube akala ezalaki na omela boye natiki molangi na nga na kei na nga na zongi mais YouTube alelo ntango okende kose soulager na bouteille nao parce que boza esika mome mutu moko asa yina onetika monoko okufa po yazwa kimia babiso oyo lelo betoki neti na portage choix nanga mpo nasuni mare ya choix nanga na porta e na choix nanga na porte kokomisanga kizengi tozoba te choix nanga na porta wana kokomisanga moindre te. Je sais que beaucoup de gens ont besoin de la famille libota wana. Vous considérez ba misous net nga vous considérez ngati. Mais nous tous tosaka musala moko. Et c'est même sous considération des MCS c'est la différence. Mais nous tous tosaka musala moko to défendre de mère. Ba o fin na biso na internet. Oyo défendre mère boy mutu moko ya a créer le matière moi le kuta po a dénigrer ko abisa ka valeur nao. Otala ngo o supporter ngo bitango lingi mutu. Faut supporter ba retomber, faut supporter ma gamte ko yana parce que bolingo, c'est comme ça. Aimer quelqu'un, faut s'attendre à ba retour. Et le quoi bateau ba défendre le Kofi, ba oza ba retour. Ba défendre le maman ya biso Alia, ba défendre le Didi Stone, ba défendre le Cindy le cœur, ba oza ba retour, c'est comme ça. Dis-le-moi que Jemima, moi, je te considère pas. Jemima ngai na linga kote. Jemima ngai po nanga opezaka te. Ngai po nanga oza influence te. Ngai po nanga je te veux plus à côté de moi au fait. Parce que na un moment na ki amitié, un moment na vie boé. On doit se dire des vérités, même si ça va faire mal aujourd'hui. On comprend que cette personne a été sincère. Et là, quand il y a bon, mais ça manque de sincérité. Parce que na que maman étoile a mis ça dans ma réseaux sociaux. Maman étoile a yebi koloba na TVT. Maman étoile a le quoi ya Gabi. Ya Gabi aza comédienne mais aza youtubeuse. Ya Gabi a yebi YouTube. Dès que ça dit sorti médiatique ba bouki si là est-ce que ba coupe ba fingi ba communicateur soki ba to ba lobela mams est-ce que ba fingi ya Gabi ba fingi te poani pour ba besoin perdre ya Gabi ta parce que ya Gabi aza pion moko oya soki mams na biso donc soka lobby c'est que na ba droit na ye bon moni te que non mams ya Gabi yo na tournage na mams bon moni te Mon douce qu'on avait sorti médiatique mobe aye nango to comprends que eux sorti médiatique mobe a sali erreur to ko leki sango pe et leki nango nga je n'ai pas le temps ya na fa na kit nanga na ko traiter makambu ya bato yo ba fanda ba solo ba sala ekiri na bango nga na fa na kit nanga pour ndoko te makambu na ba na benga nani a tenga épice à l'oreille. Nana lobi nanga ke la kotango na kokota te ni de près ni de loin. Et puis il y a une chose que moi je veux dire aujourd'hui. Famille Libota ezalaka ba fan ya Madame Belle. Famille Libota eza ya communicateur moko te.
eza ya Madame Bellevue. Ndenge boza wana, lokwa bosoutenaka Madame Bellevue. Yango pe esalaka pe ke no bosoutenaka pe biso bato tosoutenaka Madame Bellevue. Parce qu'au départ, bana bafani na Madame Bellevue. Mais bosoutenaka pe biso oyo tosoutenaka pe Madame Bellevue. C'est qu'on a même fil d'idée wana. Vous dites qu'on la deux poids à deux mesures. Et vous allez comprendre. Il y a eu beaucoup de mamans qui m'ont appelé. J'ai mis ma talakunanga habité. Et ça comme entre le sœur. Oba solo là. Oba sala. Oba loba. Oba. Moi, j'ai ma. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Et si yam si abimi pas le bac que mi balé balongo totika li 3. Et le quoi bosé belé na kata famille. Ba msu ba mona ke ba sanga la 4, ba sanga la 5. Si qu'on a 5 wana mi balé balongo ça ba tika li 3. Mais elobi te que non aza na problème nanga. Nga na réfléchissara bongo te. Moi je ne réfléchis pas comme ça. Il y a le kola ya wana na ajo ya yo lelo boy. On peut se position ya mans. Ah, bato ils vont la peine na TV toujours quoi envier. Oui, puis nous va ta sonia. C'est là on a bon, c'est beaucoup hein. Oui, puis nous va ya TV kala boa bato sonia. Na nyonso yo sala pena na ma chronique. Lelo, on peut poser pour ma choix, pour condamner ngate, et pour ma choix. Mama nangai moseka na ngombe, bande kono ba malin kasanga la poto. Ba ngoni, ba Laura tendance. Ba marine la madinga. Bande kona yo. Et yo lelo. Yo aujourd'hui, on comme moukala ya mams. Ya Gisèle. Ya Gisèle. Yo lelo moukala ya mams. Ba ya opisa so gu ya TV. Wani po chaîne no wana ikote ba vie. Vert rouge abino te. Nicolo na awo ezaka des choix. Soit oponi na yo mams, soit oponi na yo Bellevue. Wato bo sake mission na vert rouge, c'est que bongo. Le quoi yaza na ngamba mams, sabi yo pe kaka na ngamba na esopi yo. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, tout le plaisir est pour moi de savoir que d'être nombreux à être branchés sur votre chaîne G Télévision. Eh bien, je suis là, Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, Balobi, la maman de 5L, la giga, la femme du patron, hein, la chroniqueuse, hein, donc la dérangeuse. Nazawa na pona ko sala bino vraiment plaisir. En tout cas, bato tout bolingara Jemima Ibele, na bato botamulaka na elilingi nanga. Bato bozalaka nga me bozala bino nga. Donc botamulaka na elilingi nanga. Jemima lobaka boye nga pifuna lata kombo boye po ye abipesa slogan boye. Bato wana o bozalaka na motema na bino bosi boyina Jemima Ibele. Na motema na bino bolingaka nga te.
na motema na osala ka sambla ko sekisanga me bosi bolinga ngati na motema na bilo posa ko loba na ke yo na lingi supembe na ngati me ozwaka nde courage o loba ti bino tuna eli bino lelo naza na kanda naza na kanda. Donc je salue tout le monde au botal l'émission Oyo. Je vous salue de là où vous bolandela bo talanga na linga bino. Alors bo aimer bo partager ka vidéo nanga na bolingwanza mais bo partager bo aimer bo consommer et que ça langa énormément plaisir. Voilà donc comme la grande H Madame Sakina, je vous salue de là où talanga. Mémé Clé, en tout cas mémé à famille Libota, je te salue. Qui encore je peux saluer là? Je salue maman Brigitte Nkoufi depuis Londres, maman Hortense depuis Paris. En tout cas, tout ce qu'on a rajouté, tout le monde. Attends, on attend ma comboté. Je vous porte à cœur. En tout cas, je vous aime. Ça me fait ça la bien pour que na sala ke na kangape kombo na yo surtout to komalaka to bengalaka tout ça ba conseil tout ça et ça la ke na fandi na kiti boye mais moi kombo zozonga zonga et que ça l'a vraiment plaisir. Donc je crois que bien tout la qui bien vous a bien portant. Voilà. Je suis venu parler les sujets des mamans étoiles. Je suis venu parler les sujets des mamans étoiles. Tant makambouana eyaki sur la toile, na sala ke mission moko na tunaki na lobby. Sortie médiatique ya maman étoile. Pour ou contre? Comment ni biso ba jema ibelo? To banda YouTube depuis 2013. Ebele lelo boye ba yo lobela lo madame Baby ba na sima la biso. Eto bana 2013 eto kemba YouTube ba chaîne ngane belete e YouTube efuta kitoko kadi pena que non au salé mission bote pena fin du mois ko na bet na be mission milité moteli revenu wow lelo ba chaîne ko moi ebele de YouTube pa chaîne moi tactique au travail ya o mona ke ba revenu to zo pena sur malonga te mais on to ça là parce que musala auto linga c'est la passion en fait. To yebi YouTube to maîtriser YouTube to yebi na point nini o YouTube ko kwesa yo na yebi ke na YouTube awa conflit ezalaka nde bilei na biso na YouTube ranking nde biso na YouTube trahison nde biso po na YouTube ko trahir mutu oh ya atoyokela yango pasi te na YouTube oyo Bachelo po de banane po kwe ayoka passe po yote ayoka passe po yo sie ta obuka la ta libukongo obuka la ta pandi ta liete au tielo ka po yo kola okwe po na intérêt na ye c'est ça YouTube. YouTube oyo pire koma pire c'est-à-dire que non YouTube akaza ki na omela bo na tiki mulangi na nga na kei na nga na zongi mais YouTube alelo tango okende ko se soulager na bouteille nao. Parce que vous avez si comme même tout monde ça il n'a on est comme on ko kufa po ya kimia na banda YouTube banda kala ba biso on lelo beto ki na portage choix na pour l'obtenir mère et choix na nga la porta et na choix na nga la porter ko comme ça nga ki zengi to zobati choix na nga la porta wana ko comme ça nga moindre ti. Je sais que beaucoup de gens ont besoin de la famille de Botawana. Vous considérez que Missous n'est pas considéré. Et puis il y a une chose que moi je veux dire aujourd'hui. Famille Libota, ils ont des fans de Madame Bellevue. Famille Libota, ils ont des communicateurs mon côté. Ils ont Madame Bellevue. Ndenge boza wana, loko bostina Madame Bellevue. Yango pe ça la rappelle que no bostina rappelle biso bato to stina Madame Bellevue. Parce qu'au départ bono ba fan de Madame Bellevue, mais bostina rappelle biso oyo to stina rappelle Madame Bellevue. C'est qu'on a même fil d'idée wana. Vous tika ça la deux poids deux mesures.
parce que elle a battu bolingara Jemima idée on est kolingara depuis on a ko défendre Karine pour nga la mélanger ba chinois na votre famille libota tant on défendre Karine elle a battu ba kolinganga tant on défendre madame Bevi elle a battu ba ko molinganga et battu sou oyo tant on défendre Karine ba do linganga mais le ba ko ba coupe ba linganga souté parce que na ko soutenir madame Bevi a supporter pe parce que j'ai mis mal à moi tout ça c'était pour maman ah bon t'es si mais c'était j'ai maillot comme dans ma belle vie ah maman ya mams et si mais souté les gens me disent ça hein c'est pas le banango et j'avais remarqué que non j'ai aussi perdu quelques personnes oh yo ba ndeko lingato non ndeko défendre Karine mais basa na bango ba abakouk non ça ni et à choix na bango je veux pas leur imposer au linganga la makasi na ko imposer monter que non nous boze faut linganga kaka ata na komi côté au linganga kaka donc on ba linganga madame té moi ba apprécier nga tellement comme ça na ko loba m supo na mams et ko soit bango et j'ai eu aussi à perdre mais étant donné que bino boze ba fan de ya madame Belgi bolingaka madame Belgi et bo soutelaka batu oyo baza toto ya madame Belgi bokata likambu oyo botika kosala 2 poids à 2 mesures bolinga biso nyonso boconsidere biso borespecte biso botia biso à l'aise au fait botia biso à l'aise makambo ya demain on a Sarah et concerné demain on a Sarah nde bakosala nde bakokoma nde bakokende etalinga te po film oyo nasi na tala yango yamba bosite bango babebana deja makasi babongisi ka mpo makambo ya madame Belle esu babebani babongisa lisusu po réseau social ezalaka bongo tobebanaka tobongisaka tobebanaka tobongisaka tobebanaka so bebana kobebana wana yo soko oza mayele te okoti na kobebana wana ya tala okosimba mama na touche moko na carré na moko bapena bi ni etianga na kota likambo yango moni na otala lokwa na omona ti na omona mpe lokwa na otala ti e bafamille libota bafani ya Belgique baza ya communicateur obe communicatrice moko te bape ya bajaleloliste te bape ya bamikala te bape ya bakizengi ya Belgique te bape ya bazoba ya Belgique te bakizengi oyo basutunaka Belgique bazoba oyo basutunaka Belgique bajaleloliste te bamikala mpe te bacommunicateur mpe ya solosolo te bazali mpona madame Belgique me basutelaka nde biso mpe oyo toza pembe ya madame Belgique nga na osenga kaka boti kotala 2 poids 2 mesures so oyo asali mabe ya yo osala mabe yo osali mabe oyo pasali molambo oyo asali bolambo il faut monike osoutenir ye ata na prière ata na conseil ata na pele ata na message ata mpe na mai yango boti kotala 2 poids 2 mesures esala kitoko ata mokie te esa bien te non esa penza kitoko te esala penza kitoko te voilà c'est ça pour l'amour on dit comme si et comme tu comprends les sous makambo ngo tali bopesi batu bangula matière bopesi ba l'autre matière confie en internet pour dire finga merci la mkoni parce que biso moko to ba que tu dois permettre to linga que tu soutenir kai to opesa matière na makambo so fait ba c'est comme na réseaux sociaux makambo comme bima comme désordre Bobo to banga bobo to craindre tozawa no ebimite ekobima encore ekwena makamba ekobima parce que na kata internet to ba manipulateur manipulatrice to na ba rebelle to na ba crima awa na internet
Tozala ba maline. Tozala ba malin en internet. Très malin, très maline. Kobuka na te baza. A créé l'homme matière moi le kuta po a dénigrer ko abebisa ka valeur nao. Otala ngo o supporter ngo bitango lingi mutu. Faut supporter ba retomber, o supporter ma gamte ko yana parce que bolingo, c'est comme ça. Aimer quelqu'un, faut s'attendre à ba retour. Et le quoi bateau ba défendre le Kofi. Ba ba retour. Ba défendre le maman Abiso Alia, ba défendre le Didi Stone, ba défendre le Cindy le cœur. Ba retour, c'est comme ça. C'est comme ça, là, beaucoup de temps, retour pour soutenir Karine Mokonzi. On a un retour. Il faut nous aimer, il faut nous respecter. On a pénal la veut exiger quoi? Respect. Nous exiger respect, na considération. Si les moi que j'ai mis, moi, je te considère pas. Jemima ngai na linga kote. Jemima ngai po nanga opezaka te. Ngai po nanga oza influence te. Ngai po nanga je te veux plus à côté de moi au fait. Parce que na un moment na qui amitié, un moment na vie boé. On doit se dire des vérités, même si ça va faire mal aujourd'hui. On comprend que cette personne a été sincère. Et là, quand il y a bon, mais ça manque de sincérité. Ngai ta on a qui na sorti médiatique nanga la loba ki makambo ya maman étoile. Attends qui pour ou contre parce que na yebi que maman étoile a mesala na makambo réseaux sociaux té. Maman étoile a yebi koloba na TVT. Maman étoile a le point ya Gabi. Ya Gabi aza comédienne mais aza youtubeuse. Ya Gabi a yebi YouTube. Ya Gabi a sali sorti médiatique ba bouki si la. Est-ce que ba pour ba fingi? Ba communicateur soki ba to ba lobelaka mams, est-ce que ba fingi ya Gabi? La fille était poignée. Pour ma besoin de perdre la Gabi, mais que Gabi aza pion moko, aza moko oya osukela mams na biso. Donc ce cas lobby c'est que na ba droit na ye. Bon monite que no mams ya Gabi yo na tournage na mams. Bon monite. Bakati moi extrêmement be na TikTok. Mams ya Gabi na moni maman Karine pas na moni maman ya so e bakata. Ba na tournage na moni oxygène. Vous avez vu mais vous n'avez pas vu. Bon monité. Ça veut dire que non, mams a su vérité à Gabi a tiango na tolo abi o mutunanga. Soka lobby et parce que na obenga batu mususu ye na obengete. Et ça lié bien te a monique aloba. A monyango normal. Ba communicateur ba fin pe Gabi te. Et leki nango. Mutu super qu'on avait sorti médiatique mobe aye nango. Tu comprends que eux ont sorti médiatique mobe a sali erreur. Tu connais leki sango pe. Et leki nango. Nga je n'ai pas le temps ya na fa na kit nanga ba ko traiter makambu ya bato yo ba fanda ba solo ba sala ekiri na bango nga la fa na kit nanga pour ndoko te makambu na ba na benga. Nani a tenga épice à l'oreille. Nana lobi nanga ke la kotango na kokota te ni de près ni de loin. Kande babandaki, kande ba aussi ça. Mais na lobaka yango na kata YouTube oyo. Boyebi Sarah te. Et Sarah za mungala lokwanga, Sarah za mongo lokwanga. Biso to bomba kalikam na mutema. Soki makam ekende nde ekende la wana. Boyeba yango ki. Jusqu'à et vous allez comprendre. Il y a eu beaucoup de mamans qui m'ont appelé. Jemima, talakunanga habité. Et ça comme entre le sœur. Oba solo là. Oba sala. Oba loba. Oba. Moi, Jemima, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Et si, yam si abimi pas le bas que, mi balé balongo totika li 3. Et le quoi bosé belé dans ta famille.
bamusu bamona ke basangana 4 basangana 5 sikoyo na 5 wana mibale balongo seke batikali 3 mais elobi te ke non aza na problème nanga nga na réfléchissaka bongo te. Moi je ne réfléchis pas comme ça. Peut-être bato bakomprenaka nga nde mal parce que biso bato bataka balunette d'habitude toza bato oyo bato bakomprenaka biso mwa bien te ou dit bato moko sérieuse bato moko logique bato moko boye les gens nous taxent na oyo toza te babiso neti nga moto bato lokwanga bato bapesa ngai baqualification so baqualificatif oyo naa nango te souvent. Les problèmes de maman et toi, ils ont parce que elle n'est pas Sarah. Et pour ma maman et toi, na Sarah. Pourquoi partir chez Sarah? Mais vin rouge peut sortir, mais la petite n'est accueillie par Gisèle. Na comme il y a le col à Yawana, na âge ya yo le loboy. Ou peut se poser ya mans. Ah! Bah tu vas nous côté la peine à TV toujours quoi envier. Oui, puis nous va ta Sonia. C'est là on a bon, c'est beaucoup hein. Oui, puis nous va TV à Kalabo ba ta Sonia. Na nyonso yo sa pena na te na ma chronique. Lelo, ko ba poser pour ma choix. Bo condamner ngate, et pour ma choix. Mama nangai moseka na ngombe bande kolo ba malin kasanga la poto ba ngoni ba Laurent Tendance ba marine la madinga bande ko na yo et yo lelo yo aujourd'hui on komi mukala ya Mams ya Gisèle yo lelo mukala ya Mams ba ya opesa so bu ya TV wani po chaîne no wana ikote ba vie vert rouge abino te mikolo na awo ezaka des choix soit oponi na yo Mams soit oponi na yo Belvi wato bo sake mission na vert rouge c'est que bongo lokwa yaza na ngamba Mams abi yo pe kaka na ngamba na esopi yo ya Gisèle osopani oleki na ba télé 7 oké na ba scène canal numérique le so dans la chaîne ni tala osopani donc yo pona otali na TV abo na sala nga loka malonga te ba via malonga te na sala nga ni te succès PC boya la nzoto donc na koma na ngonde produit mo fini na mi boka na na YouTube mais fona dembela nani na dembela nga Mams ba tu ne ba kotela ba tala nga ba kotela ba vie tala esopio koyano kuna buzo bala banaliste po okosopala kitoko na YouTube puis tozong saka ba archive tozong saka ba archive pena ya video penda tozongisi penza mo ba ya bikolo bo m'appelle buzo bala leki bo bima la buzo bala oza buzo bala biso bo bima ko parce que sona ba pétage na sona buzo bala to baluka yo makambo ko sala ngote ni classé na noté Mams na bonga banda fana na ko sepiano Gisèle mo basala émission kitoko boy na boy ça qui fan na mabo yo komi na fan ko mukala na ye yaya après c'est na musala me ko mukala na ete na sali choix na nga yo ero bato fana ba finga okolongwa poso tuma santé etikeli wana ko limwa pe bato fande liyo ko limo ko kolololo vert rouge oto na ba erreur moko mama na ngai moni vert rouge azokosa yo okolongwa poso. Il est temps que le comédien nazonga on a sujet nanga. Il est temps que le comédien bomitia en valeur. Ba komele botika ki hypocrisie boza ba hypocrite. Sans exception, les komele boza ba hypocrite moko. Bozolia na batu na luta mulai. Bozolia batu na tindika chakal. Boasu na respecter. Bakomi ko finga bino na facilité parce que bino mo boza la respect wana te. Dignité na ba valeur. Wana ngo souté. Wana ngo te. Au moins la ba chaîne la batu mususu. Ba chaîne ya batu mususu bo au moins la ba chaîne ya batu mususu bina bozo kota kote belé
bokende kotala ba vidéo na bango, bokende ko partager ba vidéo na bango, mais biso bana mbwa. Allo pa kulutu. Naza na émission. Na émission. OK. Biso bana mbwa. Biso musa to sala emo na te, allo kwa banzete ko bato mo betina te. To considérer ba ondeni ba biloko te. Ba mayele pete, ba mayele bazele to ko considérer. Biso ba kizengi na bino. Elo na yina nde nga mona mi tia anabi valeur na nga siko bato bazwa nga lokwa eloko mo be ya tina te. Elo ndi na yina nde yango wana. Po mutu mo akota nga na ke kokisala na ke kotanga na ipen après na ipen na ke na iseya. Mutu mo afutela nga mi nerval. Si tu considération te mevol koloba na mutu face à face. Que kozwa mutu mo boye na kosala bato mo banko ba manque de considération. Nous tous to lobela ka mutu moko to défendre mutu moko. Mais bon moi el bablo mo c'est ba deux poids deux mesures. Ba manque de considération. Ah, je sais pas bazala pour ça maï, puis on a besoin pour ça maï. Tout le monde a besoin de considération, on va français, on va la frite. Puis on a linga, on a besoin de considération. Pourquoi vous ne considérez pas votre linga la carte français? Hein? Oh. Tout comme bazoba ou tout comme bakizengi bande kolangai. On est où là? On est où là? Dans la mokibo linga bat pas à loyauté, hein? Ah. Nga pe na yebi na nga trahison te. Nga la mutu mona za la ka loyal. Mais si on lingo na bolingo sur le maison c'est la retour. Tout ce que au moins c'est un retour le bala que yo na linga côté na lingi na nga yote. Dis-le-moi, j'ai besoin de savoir, on a besoin de yeba. On a besoin de yeba. On a besoin de yeba ba ta famille bota. On a besoin de yeba bota nga wapi. Nga je mabino bota nga wapi. Est-ce que vous me considérez oui ou non? Parce que je ne vois pas, je ne sens pas. Ma femme soit baké non ba que la maman ba maman eh boni biso to lingi so je mai be pe na oté ba femme biso ba loba. Na parce que beta ba 12 peut-être ba boyer. On rappelle que non batu ki biso bino batine mbonga bomela mai onde bode bozo soutenir maman. Ah OK donc là za droit lango te. Ah OK c'est bon. Batu batine ki biso on base à Londres batine ki batu ba quelque chose ba mela ba mai. Oh abo ba considérer ka bilo nga na mérité te. Oh mais na pas faut pas le barapet. Ah que maman to lingi na so muto te em so ça le makamu kitoko te em so aza makoloni moko na kati moko libanda em subo parce que bo sala makamu bo sala na loka bo uza na valeur te ndie bo mona muto de tintin kizenga ndinga pela na koza kizenga muto na koza tintin na bakaso na sala pour ani poka na défendre mère la c'est de défendre madame yango na moyen na zo considération na respect na zate moyen zo flèche ay la flèche retour ezate. Les bateaux bande ko considérer. Les bateaux bande ko kene ko te bela ba chaîne na bango. Ce sont eux qui trahissent. Non, je parle de moi. N'a pas la mère avec sincérité. Avec amour. Na lango tilelo. Bolunga solo e banaka na banko na bakata na ba mépris e mutu azaka pembe na mutu wana na ye moko mutu ala make mutu pe na linganga ya so parce que moi j'ai défendu Karine et tilelo Karine a sa malamu Karine a sa mabe non trahi Karine non trahi te parce que le cas que l'homme comme tout Karine a ça la peau dans la CP la kaka non elle fait aussi des choses même sous la CPT mais ils ont pas pour la de la trahir parce que une fois déjà na vanna dans le bac non je na défendu
na ba émission précédente na défenda ye. Na défenda ye. Alors ça fait trop mal. Ça fait trop mal, ça fait trop mal. Non, ben la famille parce que vous êtes fan, il y a maman au moins la soutenir. Faut tu que ça la 2 poids 2 mesures. Botika. C'est vrai la famille beaucoup conseiller de soutenir monter. C'est vrai. Mais si vous voyez que bah tout ça musala au ba soutenir kaka maman oyo. Ba ba spécial, na ba moins spécial, donc vous voyez vous classer bango. Mais bon, bah, spécial, pas de ta considération, il y a 100%. Bon, bah, moins spécial, pas de ta considération, bon, bah, il y a 50%. Mais bah, ça dit qu'il va quand même battre. Parce que même d'abord, oh, ça, moussa, n'est le lobo. Alors qu'on va faire maintenant qui toque, ils ont la maison et puis ça va conseiller à vie. Mais on a besoin de battre. On a besoin de battre. Est-ce que vous comprenez? Et on a un de porte ma voisin, banda qui va au l'été. Pardon. En tout cas. Est-ce que vous comprenez? Deux poids, deux mesures. Pourquoi? Et le gars na zoloba. Pourquoi? Vous considérez les autres et les autres bon là-bas, on va l'autre côté. Mais on voit la besoin de tenir tout pour la pas défendre les mères. Madame, maman étoile à celle à l'école qui a le dit qu'il va finir, va finir pour la madame Belgi. Quand des abons va tirer finir madame Belgi. C'est bon finir cacat. Et puis les injures wana, ils ont à l'ango kaka. Et quand l'ango ya sikate, ata mutumo le dit que oh, elle a une makambu ya sundi ata bloc ya sundi ya kala. Oui bisanga. Ekolongola nini ekobakisa nini mwasi ya sundiata maniata aroboya ye mpo na makambo bango balobi o mpo na makambo de la pate azoloba. Vous fouinez dans la vie des gens, vous fouinez dans la vie des gens. Et c'est Zaranine. Ba comédien le ba comme ba youtubeur. Et puis qu'il faut ba lobelanga na internet, ba tanga na minati. Bon mon na Gabi nenga ka lenge soko le émission te. Ya Gabi. Nanzim te so ka sa ba film ka gunde nga yo ka wana soki pa parce que non, on le ka la émission. Ba poser ce ko ba question. Avec anayo tout aborder. Anayo ningisa kishasa. Na vidéo mo na moni alobi ni. Oh, elle était consciente avec la yo tia bato diki diki. Et puis la belle monko ba yo sala émission, ba yo sala émission. Et puis ba yo sala émission te. Ba répéter. Pour une fois, Mams a se comporté le coup la mère. Pour tout le monde a marché, mon frère, a bêta, babordi. Toya kati. To ki pakete? Ata lobi, to ki pakete. Pour une fois, Nathalie Pena qui est moutoumou, il y a le pour la Mams. Bango tout, babengani ce qu'on appelle conférence. Mouta répondre te, mouta répondre ya Gabi te. Pour que ya Gabi soka ye akosi mabo pena sili pena kaopo ya Gabi a ebi ebele ebi place ni o akotoucher o ekolesa mabango. Ye wana nete sino mona ngo lisusu. Ye wana na pièce na tournage ya Mams. Wapi place on otala a. Ngai zongi sinonga musika bande. Donc soit na moni yango na olobala bino soit na otela nota capture ya photo pour moyen tia msusu nini msu video ezate. Capture ya photo.
Pona bolingo. To se permettre nyonso pour l'amour. Les dénigrements, les injures. Hein? Pona bolingo. On a eu à supporter beaucoup de choses. J'ai mis ma ibele. Pona bolingo. Soki nazalaki na mutu oyo peut-être oyo parce que naza grande fille oyo alingaki nga te makambo so ebima na ba réseaux sociaux ekopanza pe relation hein. So mutu ana confiance no te motema mpe esuki epanzi yo pe relation nga la sibisango na internet awa acharnement moko osati mpena ke oyo donc chantage moko boye jema ebele soko tini boye soki boye boye maintenant otala boye na biso navandi nanga na ndako na biso yango afinganga boye te ofinganga parce que je défends mère et puis mpe na lobango mpe ke non ya benga motu mo te na telefone afai na ndako abiki non tel boye yaka ta monako na youtube yaka koma olobelanga te même mutu oyo mpo lelo boye akoma soki mpe proche na ye wana oyo wana boomona na réseaux sociaux mpo amonaka ye no aodefendre ye kitoko yango atiaka ye na poste wana mutu soki akoza mpe aye naturellement eza kota mince bato baya odebaya bato baya badefendre ye naturellement abenga mutu te eza kote na biso mpe naturellement eza kote bagaulois kote bawarrior kote baspirituel c'est naturellement babenga mpe mutu te oza star mutu obenga mutu ndeni tu es star mutu amonaka ketenaki star bato oyo nasalanga shwalanga yeyo naporte shwalanga epa mutu te naza wana mais sincère soki ezongi te c'est ce qui fait mal soki sincère ezongi te ça fait trop mal nesinga de fois nayoka bapasi mosusu natenga y a problème ça va passer, y a problème ça va passer et l'avenir nous donnera raison na bopesi biso raison te bopesa moni raison wana bopesa nga la sala émission opona tuna bino bata famille bote boklasa nga na place nini bolinganga to bolinganga boconsidérant to boconsidéranga et j'ai besoin de vos réactions ba commentaire na message dans la besoin ya ba réaction na bino to boapela bana banzambi boapela bana banzambi oyo bosambelaka j'ai besoin de vos réactions j'ai besoin de vos réactions parce que ils sont pena que oh pena oh koto boy ete bisnga batu basala ki depuis bapesaka bino bakipaka bino ah bon tosi bamona ngani na sina bonga ata na bongi fati ndenge aza wana ana bezoka bapesa ye abonga ana nyonso mais azwaka libanda bapesi ye bonga yo pwani te Jema ibele ça arrive et ça emelanga une fois na sala émission nga na sala émission moko na lobi makamba bayo ofinga bayo ofinga do finga afimbe madame Bellevue a comprenant ngo na bi oh ok ka de mama etola lobi nga na sali boye ofinga nga Fanda Gérard Mela donc ba réaction de partout insupportable le compétent obile peut vous supporter obo yoka pour supporter ngo penza parce que les hommes intègres là les hommes loyaux là bino bolinga bango bato alinga bino bolingwa solo j'ai l'impression que muta mokili alinga muto alinga na bolingwa solo te celui qui t'aime d'un amour vrai yo lingete yo lingeta mais muto azolingo na bolingo mo be ya sima mabe ya tindika chakal muto yo kolinga nde ye wana
Babiso to rablamba classe ola tati. Tu rablamba présentable te, tu appelles Maël te, tu appelles Dinate ya kozala pe la place o bato ba honneur bazala. Babiso de bokanisa. Ezosala pasi, ezosala soni. Dans la minute oyo boye. Banguna bazui pena matière o pena donc en tout cas mois de mai oyo. Ma charrue. Donc on va revenir de pour maman étoile pena nengo za pena ka étoile en tout cas oza mutu pena ya matière. Opesi matière pe na simano ba matière pena zo bima mama étoile. Bravo. Neti nga la beteli o mabuku. Oza penza étoile. Na ba nini ba bato ya nani. Na bato ya boy. Na ebisio ba opema kitoko. Bato bazotala bango wana. Bato bazotala bango. Ba opema kitoko. Ba chaîne na biso o bokoma ko zapaka na binango. Vous ne regardez pas. Tant au consommer ngo partager les leki na yo, mwana na yo, koko na yo, au partager les mots émission. Tant aux attention personne 100 francs na hôtel, je me retrouve dans ça. Mais au moins la même yango vous ne regardez pas. Vous regardez pas tout ça au tali bango na beaucoup tout ba vie et puis bo sangiseli bango sumbongo bo tindeli bango lisusu. Pourquoi faire des poids des mesures wana? Bolinganga te. Natuni bino stune boza bolinganga te. Oh, ne bolo balangati. Téléphone nanga pende ezela bolo balanga. Que j'aime moninga na linga koti. Na linga yo te peme nanga. Ikobeta nga ba 12. Ikomuna nga pamba. Wana apena mungala. Pena mobo e otina nga na zonga nesia kaya ya jema carton ya bakari mokondi ya kala. Opela leksu na ye kana manette nanga o. Elle a dit aux États-Unis abenga mwasi na Kinshasa. Pas le bané que non. Non pe kiso kozala camarade jema ibelete. Nga jema. Non ka son mon abi a jusqu'à ce point. Habité? Vous avez des mamans là, papa là, beaucoup là, vous avez éducation là, dès YouTube ko emporter nga ba bêtise bona ko mosa ba clash moi makasi ti mobala mutu abenga mwasi ne aloba ne bongo. Na beza sérieux? C'est parmi des choses oyo et tindenga ke nona meka ko tia na ko makotia mai na vinyo. Pour pas mona que non, je ne suis pas comme ça, la peau que je porte na YouTube, c'est pas ma vraie vie en fait. Les gens qui me connaissent dans mon autre vie là. Bani, mon autre vie, hein. Oui, bato ya binga la vie nanga mususu wana. Ayebiki, la génima là, c'est pas où. Elle n'est pas comme ça. C'est pas une fille de problème. C'est pas une problématique. Un moment, quand on regarde Mme Sezole dans les réseaux sociaux, ça fait trop mal, ça fait vraiment mal. Et tu as un regret, et tu as une déception, et tu as un souci, on s'est dit, on se demande pourquoi. Pourquoi je fais ça, pourquoi? Ah! Ça fait trop mal. C'est vraiment mal. Comme les aramala mutu yeba. Oui marambalikam mutu yeba. Batu ba fingaka internet oyo mutu akufa na mafingaki. Tokoyo kapasi ezokota ezofanda comme les maladies, tension, tout ça. So tengo ka na mutu nde comme maladie.
mais so maintenant ngo kara kwa tu vas tu zéro tu boule nga na ebe ke sorti médiatique ya maman toi et ça va vérité belé yango na tuna ki pour ou contre ba biso to ba to sambelaka mon père spirituel nga za papa la nga molimo Serge Mokambila papa la nga molimo kuna na bima Alain Ekwa ya lokola ke de ba fungolo na misu na matetu okomo yoka po komo mona imarambo danger nango eza danger nango eza yoka so bimino na sortie médiatique non po o protéger madame Baby non to regarder o exposer lisusu makasi yango marambo ekomi muto ba fingaka muto yoka asema kamango bomona ke na sortie na télé réalité ya Jini mwana lemba te bomona ete a oseka a olia na ye lokwa eloko eza te parce que ebandele bande kopesa passe mais amesani te yelo comme pour finga et comme nango habitude donc ngani na boye nasala nga malamba ofinga nga nasala nga mabe ba ofinga nga pour la question se pose tu es entouré de qui oza entouré na banani ba vrai to ba faux MC yo boya ba faux oka soka ba ngwani ba fonde ba boya ba vrai au moins bon ba faux oh ba vrai wana okanisa bango nde ba faux bango nde ba faux tozwa conscience et tolinga mutoto soutenir et na retour flèche frisale ba manque ba considération ce n'est pas bien ba manque ba considération obmano mabe pamba les gens vont te haïr pour rien tu peux aussi déborder na ba propos pour rien tellement dans ton cœur tu es trahi par ton propre amour tu as trahi tu es blessé par ton propre amour. Ne pas considérer ça fait trop mal. Attaque émission mon boya Bijou la reine. Bijou la reine a lobby que dès qu'on a payé à $100 après que ça la musala payé $100. Il faut que Sonia donc c'est que moi no wana o ya pasteur ateya ki comme un naître pour que o koma ko take mère yango ne ki naître ngo ateya ki yo et puis tala Bijou ko landa na yo biso te to ko lobiso biloba loba ya Bijou ko landa biso te okosala du n'importe quoi croyant que ndongo zo babongo zo peso honneur nzoka nezo bamba yo na se ezo kitisa yo. Les gens m'ont appelé aussi pour me parler de Kimbimbi. Nazala te. Amarambo tour Kimbimbi oloba nazala te. Yeka emo makamina zoloba aozwa ngo wapi. Et puis soka aza na mwasi na yo comprendre que pour ça la ida que non Kimbimbi TV officiel, Kimbimbi officiel. Et comme akokotse ba vie na batu ya na nzela ya batu ya ba abakuk. Akoma olia kalmo. Poni abo comme soko liambo na koma mams et na koma mère. De soka ya lobi pona ya moni kalo ba vérité batu ba otala un franc wana akoma récupérer ngo d'une manière d'une autre. Soka zaka salaire té ndinga avec on offre $100 so on offre mbongo boye. Comment récupérer on a ndeke tanga lobi bongo baba coupe ba famille bato yake batali Kimbi ba lobi nini bakoti Kimbi pe alobi nini bateli
Bato pe ya baku bateli. C'est ça. C'est ça ce qui s'est fait. Boza batu, boza batu, ekosala vraiment bien. Boza pena batu, et ça bien. Je suis venu parler par rapport à ma peine na bino, baboye. Nga aza na mutu na kota te, na makambo na kota te, na pe na mutu na opeksa te, na pe na mutu ya loko te, po etalinga pe te, ndenge babandaki, ndenge bakosibisa, ndenge komata, ndenge kokita, ndenge kobaluka, ndenge kosala. Pona yebi likolo nango, baboya bango te. Likolo nango, toaka famille. Likolo nango, baobenga bango kaka, considération kozala kaka, respect na bango, estime parce que aussi ça la banda. Donc, ne vous dérangez pas pour moi, obenganga, j'ai ma côte na côte. Merci à toutes les personnes au benganga, ozo réconforter, ozo ko l'accepter pas face na bino parce que il y a beaucoup de mamans de familles oh bada vraiment choqué na makambo ezo leka. Même des gens qui m'appellent en pleurant. Donc ta bengio abandi kolela. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Trop mal. Oui, ça tourne à temps. Attendez, ça. Comprendre. Vous cola. Vous yeba que. Ba faux. Vrai. Voilà, j'ai fini. Hein. Donc, c'était Gemaïbé, le groupe de la presse congolaise. Tellement nerveuse que Naramsou na lobby. Ça les cas moi maîtrise. Oh. Banati ba pété na ba galon penza. Eh. Je rappelle maman matière. Que on pouvait cette éducation parce que en 2025 pêche aller ça va accompagner la réponse. Voilà. Bye. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima